Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Zali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kata nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wana ezali bonjour dans mon tuyo so ya koza occasion ya kolanda vidéo ya mama bijou na mkola lelo ngande kola bilo ya mwasi na kombo ya bijou d'or lelo mama bijou d'or na eko présenter bino ji na nga nazo sala ji ya orange na tangawizi na anana na sina salela bino ba jar ya ba ji ya anana ebele mais na ndimité na sina kotisa orange na kati ya recette na nga ya ba ji. Mais lelo penza na ekosalela bino jus d'orange na rotia anana na kati et puis na rotia tangawizi. Anana comme pe na koya ekosomba anana ya fruit boyenga moko na kati na sali mais mama bijou moi lelo moi paresseuse naza moi paresseuse na lobité. Pourquoi naza ya kolemba na ko luka anana na supermarché te tellement naza na banana o ya 100% na ndaku. Na lobi pourquoi pas na salela langa kaka jus oyo. Quand peut to tia mai ka mukie tango to ko mixer biloko na biso pona ko bebisa pareil te na otia ndabo mai normal. Donc jus nanga jus ya ba fruit o nazo sala jus d'orange eza bien eza vraiment na eza la vitamine C. Donc ezo ko traiter makambo ebele na kati ya nzoto. Orange d'abord ezalaka bien na santé et puis tangawizi eza lisusu bien na santé ezo sala bien ezo sala ba jar. Salela papa amela atam susu verre moko ya jus avant kende musala ou bien soka uti musala zongi yo moko pe mama talaka to sala ba misala mingi to bujaka donc il faut comme mela ba jus o ezana batanga oui c'est parce que tangawizi c'est ça ko traiter mingi na nzoto nazui ba biloko langa na sina kati na sali pour la vidéo ekende mulaite nazana ngaka na ezalaki 3 orange ya minene. Donc tangawizi nangeza nango pe mingi te bomoni yango yo tangawizi ya mama bijou yango yo et puis tangawizi yango na longoli ba poso yango na te awa na orange nangeza ki 3 ya mwa minene nda carton nanga moko ya 100% ya anana comme pour kosomba anana ya fruit moko usaleli yango mélange longoli anana na ba poso mixer yango kana biloko ndenge nazo mixer mais mama bijou na préféré. Donc tellement nazaki na anana nandaku te nazaki na jus d'orange ou na jus d'anana ou nandaku yango na bimisika carton moko na remplacer neti muta sombi anana ya mobimba anana nanga yango yo na utan mwanda bo mai pona na mixer yango ensemble bo mo ndeni mama bijou sala jus na ye mama bijou lo ba mingi faut ko sala ba biloko boye ezala bien makasi na batana biso mabeboye to melara baté donc jus to comment komelaka ba jus ba 100%. Pourquoi pas yo moko pe osala jus na yo na ndako oya ndako boeleki malamu mingi par rapport ya ba jus o to sombaka na supermarché nazo lakisa bino ndeni na osala jus na ngale lelo. Donc mama bijou na beta masolo na mingi na beta ka ezalaka mingi na ba weekend mama bijou na beta masolo epesaka ka conseil mama bijou linga masolo ba polémique te. Koyi ko benga ngo pesinga numéro na opesinga lisolo na yo na beta yango pota msusu ka conseil nini ko bimela mnoko mama bijou ou bien to sali penza live to bengi ba mama ou ba mama ba koyeba déjà mama bijou na live ba kota ba benga
tam susu pona yo ozwa conseil ya likambo moko olingaka kompe mama bijo robeta onka na okobeta on pe kani na beta masolo na ngai ba mission mingi na sala ya première ozwa quelque chose na kati ya lisolo wana mama bijou na lobaka so pesinga lisolo na yo na beta tam susu a besoin la ozwa conseil il s'agit aux fautif il s'agit ba pesa yo conseil et soko sala ki mabe na lisolo wana en tout cas zala sûr et certain mama bijou ako beta lisolo logique hein donc so ozaki na tort ozwa penza tort na yo c'est pour ça qu'il a raison ozwa penza raison na yo net ndeko na biso moko ya mwasi avant peka na mboka na en Allemagne alors tu ko benga bi mama bijou vraiment beta lisolo ya ba belle sœur lisolo ntanga epesinga beta lisolo ya ba belle sœur na buka na oseka parce que na beta lisolo ya ba tata mwasi siko botala niveau tomati hein tozaki na ba tata mwasi yo bongo nanga na lingala siko tokei na nini to comme siko na français ya ba belle sœur abi mama bijou beta lisolo ya ba belle sœur pesinga lisolo na ye nazo se préparer pour la beta on a week-end oyo ya wana ndeko ozo tala ngata mso s'abonner na vidéo activité mama bijou le besoin non trop tardé hein s'abonner fina croche la notification parce que tam sous numéro na yo contact na on aza na on portable na ngate peut comme la radio facile il faut s'abonner au fini croche la notification pona ozwaka vraiment biloko mama bijou do ratiaka eza biloko nyoso tout na partageaka quand on a le bac à partager moi comment on lembisanga parce que oyebi mutongo te oyo tindela ke biloko tamso budara na ye mais on n'a pas de choix tellement toza besoin ka ki masolo na biso kende ya so oza mona ki tamso mama bijou déranger ka yo na tindela ka biloko okina ko bloquer na onga parce que so bloquer na onga ça fait rien mais tellement oza na contact nanga oza le numéro de téléphone nanga donc so naza na eloko naza ya besoin tam susu bo sunganga bo fungola pona moi vie mata naza ya besoin tam susu bo yo kam likambo na blobi naza ya besoin tam susu likambo na sali esunga pe bino tam susu ko partager na canal na yo mutu azui un plus yango na tinda kaka mais eza nyonso tuté na tinda eza ba mususu pe na tinda na ngate yango na semie penza ko s'abonner au fini cloche la notification pona biloko mama bijou do o ratakate na senga bino na biso na tindelo eloko elingi ko lakisaki na tindi pa na yo en tout cas okoki ko edenga yo pe transférer la ngo mutu mususu pona ba vidéo ya mama bijou do etalama so ba vidéo ya mama bijou do ezo talama e ba do pesa nga penza makasi hein donc mama na biso mama Wivine na Zindorf azala so akutai na kaka mama bijou ba recette maman bijou doit aller au sala ba recette parce que au sala vraiment vidéo à recette au moins tam sous 40 vies au moins tam sous 30 vies mon lembi ezo lembi sa makasi mais so ba vidéo na ngai net ya biloko aboy ezongi penza ko partager ata moi 100 vies biso za la biso malembe ba bimba on de paiement ata moi 100 vies 150 vies ezo pesa maman bijou doit pour ça lobi les sous aya yango wana ndeko zo tala ngako hésiter te partager vidéo oyo si vous avez besoin de la maman bijou d'or commentaire ils ont pour nous soutenir on sala nanga ndenge mon appelle ça merci na maman Rita moi ça y a des in en Suisse en tout cas ça la moi encore attendre sous na moi moko attendre moi 4 5 fois aleki linga tinga mo ba commentaire la vidéo nzamba lula amona yo ndenge mo rappelle sous maman Louise moi ça papa Ndoya na colonne merci beaucoup na ba commentaire na yo ndenge soutenir maman bijou bo hésiter te ko partager vidéo oyo eza bien pour na biso nyonso maman bijou na vanda ika na sombeli bana ba orange na moni moi orange ba olia na bango li sosute ba linga ngote dans bana poto bazala na ba ka bonga bi pourquoi pas na sala ngo jina nga mona mila te na sala bongo te na sala nga mo bote fona sala ngo na ba boni na ba mona neni maman bijou sala jina ya orange donc na lingi bino mingi bozala toujours na bidor TV bozala jamais d'ici maman bijou d'or lui andi musala sikoto sala musala na biso et puis maman bijou d'or o etikali na ko compléter en ce vidéo ici ina la eko pesa bino mbote di allo viens di allo non mbona ngazo déranger nga grave bye yo maman bijou na bongi c'est sika na osala mixer manga et sika na osala jus nanga normalement nazala un appareil ya osala ba jus oyo mais moi na moko a déplacer yango abimaki yango pa ya baninga na ye et puis azongi cité yango na tozwa kaka oyo nde yango na tozo salela yango tozo mixer yango ba jus na biso yebisaki bino na lobi tangawis batu mingi o tamsusu yeba no tangawis c'était tangawis yango yo orange en tout cas vraiment
Je suis désolée parce qu'il y a surtout na kati kati nanga mutu nyonso to ayebi na orange. Orange nanga yango yo. Il que je dérange orange à Mama Bijou. Na sangisi orange na tangawizi na sina longola ba poso na kati kati. Orange pe la longola keka ba poso yango yo. Na sali yango boye na mélanger. Yango nyonso to esika moko. Mama Bijou lo ba so biloko eza ya ndaku na yo, Vous êtes sûr que maboko na yo eza nango propre. To sala ba hypocrite wana ta musu na TV mais ce que to saka biso moko maboko na ngeza propre ngamo na lambela bana nanga donc na rozala na ko banga te po na ko sala la bana nanga biloko na simba na maboko ce que eza biloko ya batobele to latela yango bagan to simba ba fourchette po na ko sala po na batu ba eza biloko batobele baza kolia mais o eza jus nanga moko Mama Bijou skola maboko na ye kitoko makasi. Na koti si biloko na nga tu na mixer na ozomwa ndambo ya mai na rotia pona appareil na ngeta mbola kitoko. Donc c'est ça na tina nga encore na timwa mai normal na tika mwanda mubuzo muna tia muna kati pona rozwa après na kotia anana nanga oya mai soki ezalaki pe andana ya mbuma wana na nge pika na zongo na koti songo na kati na mixer nge na salela vraiment mai ata kati kati ou bien ata mobimba ça dépend ezala mutu mususu alingaka jus na ye ezala mai ezala mutu mususu neti nga na sepela ke jus yango ezala mwa kilo par rapport ezala mai donc c'est ça. To mixer yango soki na yoki makelele na okata nanga na kokata vidéo pour na et de ranger binoté. Ça va makelele était. Toko rincer yango toko kozongela yango ata 2 fois pona to silisa ba jus na biso nyonso pour le moment toza ko rincer yango nanu après to sala lisusu mbala moko to rincer nanu jus na biso toko rincer yango on peut toko rincer yango na oyo comme pena zo yango penza sanya minene pona rincer yango kitoko zo yango sani ya monene. Rincer jus na biso parce que toza na besoin kaka ya jus donc toujours rincer jus na biso. Mama Bijou alobi ba oyo kotika la tokomika ngo lisusu pona kozala sûr que ba jus na biso nyonso tout elongwe donc c'est ça to rincer jus na biso eza na bana mususu bazala basi bakoli akoka na ye yango neti nga boye mwana nga mobali marque ya komela na ye yango alinga yango kutu makasi donc c'est ça pa ba misusu bakokaka na bango batanga osi ote ato pesi bango na makasi baolinga mais marque ya komela toujours rincer ba jus na biso. Mama Bijou alobi bo sabuni ma suivement na Bilor TV ba boni na biso baza mokie. Donc, la vidéo peut être la bien tellement Mama Bijou en a eu comme ta patience. Alors, on des paiements. On a la patience, c'est aussi bâti parce qu'ils ont des youtubeurs, ils ont travaillé dans ma campagne. Soit checker la vidéo dans minute. Donc, c'est ça. Mama Bijou a champion, on a bêté la vidéo, ma solo qui est tout l'anda batute. Donc, il faut ça là. Ma campagne, ni les OPC là.
la vidéo est à la main bien té y a moi décourager maman bijou mais maman bijou le bimba on dépé ma quoi biso ta moi dévi hein il s'agit ka to like to lekisika ka information merci beaucoup la bande ko nyonso bo benginga pona ko féliciter nga la lisolo ya lisolo likambo ekomé libiso ndeko na biso mobile na kombo ya Oli Lumina frappe encore na notre frère na kombo ya Bonabo colonel Bonabo. Merci na bandeko bo féliciter nga bolobi mama bijou pesi penza conseil kitoko. Oui conseil à famille pesa ma bongo. Donc oya koloba mingi to bomba ki na biso ngo parce que toza famille hein. Mama bijou abakise lo côté mais nde na bomba ki nde trop parce que on toza famille po ebetisa mutu mote libaku quoi. Là c'est ça. Famille okozala ka mwana o bobotamine mama mon papa mon côté. Famille ndenge ka toyeba biso nyonso tout toza la famille. Donc c'est ça les sur la famille ba beta ngo pe ka bongo. Na sagesse ebele hein. Sagesse penze za lebele parce que soza la sagesse te. Belelo na vanda ba téléphone ezole la pamba pamba. Hein? Ka bato bazala wana pona ko encourager nga nde ba benga kinga. Merci beaucoup à notre frère. Na kombo na ya Roger. Merci na ko encourager nga ndenge benga pour na ko encourager ki mama bijou opesi conseil kitoko. Na bande ko mususu bon. Il était ba tanga ba kombo. O bo benga nga pour na féliciter nga. Nzamba lola amola dino. C'est ça quoi. Mama bijou atia moi un plus na e. Donc balobi malheur parfois ils a la bon. Donc c'est ça. Mon yé de la camoliango, non ça l'ango 2 fois et puis c'est fini. N'a vu vraiment baji nangi belé. Oh non zong c'est du sous parce que la moni baji zakaka. Mokili trop matata. Yo timo la moninga libulu. Oyebi ya place ba kundo. Mama bolapa. Timo la moninga libulu te. Ko sweta moninga mabete ko seka mutu te. Parce que mokilo toza mokili mo ma vitesse Android. C'est ça la jina nga yango yo. Donc on a 2 fois et puis bon si on a ça 2 fois ni na mona ke ikoki nango pour le moment na ozongo na neti il faut ka na zongela ngo lisusu ndambo. Vous voyez na mutu nyoso tozo talanga oza besoin que les vacances hein vacances na Congo to betela lisusu masolo penza ya voiture kobete la ronde sous hein conseil la sous publicité ma casité parce que tous allons la voiture kaka moko voiture wana soki ba louer yango na mutu ezala passe mingi pona to louer c'est lisusu parce que ezaka kaka moko mais mokolo nzamba opesa sala biso grâce to komi atana 3-4 jeep bon mo la ba publicité ya voiture kozonga makasi toza la jeep na biso ya location na Congo mingi ezala vraiment kana maboko ya bato yango mona mama bijou ya mona lembisa ba publicité parce que ezali kaka moko. Vous avez besoin de vacances na ki contacter maman bijou na maison de passage na biso ezana na Matonge na Irebu A37 toza na voiture à location oh yango pe passer la ngo réservation toza na boutique na biso ezoteka ba du verre ezoteka biloko modèle na modèle donc boutique na biso pezaka na Matonge wala na Irebu A37 soko kendeki na o congé na ona ki ata olala ki pa na biso te. Donc obosani tam susu eloko moko boye nana ndeko moko mikolo uto benganga abungisa ki valise moko valise on ezaki na ba biloko nini botunanga ba sous-vêtements na ba soutien ezalaki ya kobunga ndeko wana na Congo kuna abengi ngabi mama bijou en tout cas talala na kweleli likambu boye est-ce que koko sunganga te Oko sunganga te donc ceux qui na boutique na yo baka leçon na ba soutien ezali na zwa bona ofuta ona poto ngabi pourquoi pas maman to sungana kaka kende kuna ndeko akoti na boutique
balukeli bakaleso basoutien azwi susu na babiloko mosusu azwaki vraiment biloko ebele abi mama bijou tosolola na poto donc mama bijou asololaka bien bato bayebi nga mpenza bayebi nga bien asololaka nanga bien olingi opesa motu kado oza ta mosusu na mbongo te obengi mama bijou topesi napesi ye numéro ya gérante akoti na boutique atali eloko alingi azwi yo futi nonga na poto d'ailleurs toza wana kaka mpona kosungana donc mama bijou mpenza asololaka bien ndenge mopela loba ba maison de passage na biso donc soki oza na yo mpe na oza na yo ta mosusu baprix wana ye mosusu kobanga na yo te benganga tosolola lisolo entre sœur na frère na ye ok tokesi ko kosala deuxième tour ya jus na biso nabakisi suma mwa mai ndambu tozosala soki aturo na niki namoni ke nazwi mwa ndambu kaka ya jus et puis nde nakoya kosala mélange ya nana nanga jus ya mama bijou esili mais pour le moment tozomeka nanu kobimisa ndambu ya jus oyo ekozala awa c'est ça. Makasi kanga aussi yokani kitoko makasi c'est bon mama bijou alobi bayekolaka kaka mpona oyeba makambo ebele il faut s'abonner na Bidor TV wana ozwa bamasolo mpenza po donc ya bahistoire vrai neti oyo tozolinga tobeta sikoyo ya mikolo ndeko nanga mona mani abengi ngabi mama bijou ebeta lisolo ya babelle sœur na buka ye na koseka ngabi nga nasi nabeta lisolo ya batata mwasi yo bongo nanga oyebi nga susu jaka basola boye nabeta te nabeta mpongo mona ya tata mwasi nga mona ya belle sœur tozopréparé tobeta lisolo mo ya babelle sœur yango wana vraiment s'abonner na Bidor TV parce que lisolo wana ezala wow matata belle sœur yo bongo nanga tomati niveau yo kanano tozaki na tata mwasi na lingala tokomi na belle sœur tokomi na français biso vie donc mpona korate lisolo wana ya belle sœur te soki otali kaka video oyo sabona te sabone na yo mbango parce que mama bijou abeta lisolo wana ezala kitoko makasi na mawa donc c'est ça lisolo ya belle sœur nde makambo tozopréparé lisolo ya belle sœur yo bongo na biso pardon siko nga mona azalaka mpe belle sœur donc c'est ça bomoni jus mpenza nzambe moni bétise esalami eleka nango na se na molangi ça fait rien kamoli mpenza tout ndire eza lisusu te ok balobi to se soutenaka union fait la force donc soki omoni mama bijou atindeli video elingi kolobaki partagele ngai okofuta nango mpe mingi tozala biso mpe kala bainternet ya ndako congolais aza motema mabe congolais eza na bandeko mosusu mpo nafungola video na yo ata yoki obetaka lisolo kitoko motema mabe yango na nzambe mpenza atindelaka nga bato baza mosika fungolaka bavideo ya mama bijou partagelaka nga bavideo kaka mpona kosoutenir mosala na nga ekende liboso donc c'est ça c'est ça oyo esili nango mpenza jus eza te ata mama bijou mpenza azalaka na ye wana na suka voilà jus koto wana esili mwa ndambo yango oyo apres tokobakisa biso kaka nana na biso tosilisi neti awa eza kaka orange na
natika orange na tangawizi na mai comme pour kokomela na yo boye comme pour kokotia na anana te omeli na yo kaka bongo surtout soki omoni tangawizi na yo eyokani te parce que anana koya lisusu kosilisa makasi ya tangawizi soki omoni tangawizi na yo eyokani te okokotika na yo kaka boye omeli boye sans otia anana comme pour kokomela na yo bongo donc nga mpe nakomo changer nando ya boule so na sepe na goût nango boye natiki boye non c'est ça alors bekala bongo so namoni que c'est bon so namoni que la bakisa nana non j'ai anana na bakisi mais normalement il faut qu'on nika yango na anana banana oyo ya bien ya ba fruit osombi anana na yo longo yango ba poso kotisi yango niki yango ensemble maman bijou na limba inde kudima ok c'est ça telema na balcon la biso bande ko longola biloko kuna alataki manteau moko ya mwa léger malili betinga yango nazwi ide osala mwa tangawizi na nga na mela siko tomeka nano tomeka nano biloko yango soki esali ndenge nini mama bijou alobi mwasi fazaka na mbozaka na mwa biloko na yo ya ndako babiloko nyonso to ya mike oyo ya miye ezalaka baimportant na kati ya ndako ozala na biloko nyonso to ya mike toza na facilité na kati ya poto parce que tozala na qualité ya eloko nyonso soki oza nango na mbongo moke okosomba eloko oza na olingi no mpe bangambo okende kosomba kokotela bagaza minene baporta banini yo kaka soki mpe oza nango mpe olingi nango mpe kaka ke oza nango motu moko boye olingi nango mpe kaka kosparen olingi nango kosomba no eloko na yo ozanga na yo eloko te mais ozalaka nango na biloko oza na besoin obebisa mbongo mingi te mais ozala na biloko nango complet ata te dia pamba oyo kiki oyo tekaka biloko ya ndako omona basali mosusu mpenza na kiki basali ya kitoko makasi donc c'est ça nza mundele afacilité biso makambo nyonso soki olingi bangambo ya kokotela bagazama minene kosomba biloko ya ndako yo kaka soki mpo olingi okende na bakiki na baaldi yo kaka ezalaka nde propre ezala nde kaka kitoko toza na facilité ya tout sikoyo yo moko nde moto koyeba bandeko na nga nasisi jus na nga nasi bozomona oyo eza jus mama bijou siko nameka nano soki na kolinga kotia yango kobakisa yango anana ngai kaka soki mpe na kolinga komela yango boye ngai mpe kaka ko mpe lokola namoni abimi boye ko mpe nakoki kozwa anana na nga oyo na niki lisusu tangawizi ya pamba natie anana donc c'est la même chose comme mpo kokotia tous les trois na kati yo kaka bon tomeka nano bandeko na nga nakosa bino te eza kitoko moko namoni kutu ini so namoni neti so natie soki natie jus d'anana na kati ondenge nakobebisa ye eza bien moko wow natiki boye kitoko makasi donc orange oyo evandela na ndako bana balingi kolia te na bina katela bino natia bino na table mpo bolia balingi te nasala boye balingi te donc suka mpona bango elingi eke na poubelle mais mama na bango tema aza mama moko ya baboule ngai nasali jus nanga ok leka etikali bongo so natie anana na kati non silisa makasi ya tangawizi na nga tu tema lokola moye mpe yo meki moto ozotala nga moye mekiso eza te wala mekisa yo eza te yango wana nga moko sikoyo lokola meki apola kaka miso ya kamera so nalobi nabakisela bino nde na prometa ye bino 3 apres na olinga yango lisusu te nde na meki boye kaka orange na anana nasepeli nanga na goût oyo
Voilà, c'est pas la boue. To suki ka wane. Matana mulangi. Mulangi na nga ngoyo. Mulangi on sa ndeni po isopana te. Je vais mettre ça ici. Ok. Wow. Déjà maman bijou yango yo. Oh na linga yango parce qu'il y a ça na mfini ko na yeboye. Ok. C'est ça. Azaboy. Omonye bande ko na ngai. Maman bijou biso to ba sœur, na ba frère. Ba tante na ba tonton bomoni. Bomoni j'ai maman bijou, c'est ça. Kanyango, tiango sko na frigo. Ezuma malili, c'est pour melanet nga linga vraiment biloko malili te. Hein, on a biloko malili mingi za relati déconseillé. Nga mela biloko moto. Donc boy. Comme pour ko son na frigo. Après so lingo mela obimisango ezue ezongi na oka moto après omeli. Na mela vraiment biloko malili mingi te. On to leka. Leka. Nana limna tindele on la poste. Mama bijou le bien na gumoko. La kitoko makasi. Vous allez toujours na bidon tu vous allez jamais de si mama bijou le bien ande makambo. Biso nde to na solution à tout. Mama bijou na solution à tout, mama bijou solo là na très bien. Mama bijou linga na ba problème té. Mama bijou linga na ba conflit inutile té parce que on sait jamais. Hein? Biso ba bijou oyo tokende na ba place moko boita mususu na canal kaka ya papa na yo basungi yo na sineloko moko. Donc surtout si vous êtes déjà responsable net biso ngala za responsable monene ko inutile aluka ba problème pa muto yo kanga petit na na coin mama na bino non mama bijou solo là na bien solo là na très bien solo là très kitoko quoi parce que to yebi mokilité. Vous allez toujours na bidon suivi, vous allez jamais ici. Maman bijou a salé le bino kaka jus. Vous allez na maison kana sala jus oyo. Pour mon année maman bijou a sala jus donc na muta sombi jus oyo. Na magasin, na mutu na meli bo nga na meli. Il est qui kitoko makasi. Vous allez toujours na bidon suivi, vous allez jamais ici. Maman bijou lobi a ande vraiment musala a ande solution. Olingo kende congé na Congo, contacter maman bijou, faire la réservation ya appartement na yo. Vous allez jamais d'ici, appartement où il y a 15 en tout cas, il y a un gros coup de moutouisa, pétrole et pas la biso grave. Et tikala jamais vide. Eh, appartement où il y a 15. Donc, vous avez mon année qui les allie donc, moutouisa surtout a besoin à sparen, hein, à bomba quelque chose. Maman bijou a salé libino solution. Na salé libino solution parce que nous avons mon qui est comme une vitesse grave. Eza ba tumusu ba bandeko baby sata mususu ba 2000 € ka pona ko louer flat. Mama bijou asale libino eloko moko na un mois baby sa 450 so futi 15 na yo. O baby sa 450. Eza kuna ba tumusu ba solo la ba kitati na se wana. Chambre na yo siko eza na TV na kati. Eza na climatiseur. O ba lo ba climatiser. Eza na TV, eza na climatiseur. Eza na frigo. Ce qui peut lingi cafetière au côté ici na kati. So vous en avez besoin ko lamba. Ok na cuisine batunyo surtout au lambi. Hein? Si quoi loko bebino bato mo kilibolibo critiquer. Ah il faut boza malade. Il faut boza na liboma. Appartement $15. Muninga telebino frigo. Muninga telebino TV. Hein? Muninga telebino lisusu nini. Douche debout ya bien. Et puis bazo sale la au nettoyage. Bozo discuter pe chaque 2 jours faut changer la ranga drap bazo changer les bino ba drap eh bande kolanga vous êtes la gentille pourquoi beaucoup za imiter à ma bébé kolingo bébé c'est muninga musala nae vous êtes la gentille panza ba pambola yo ninga pamboli mama bijou pa mama bijou ba il faut qu'on ndima yende ba pamboli ngande pe ba pambola yo zala gentil na muninga parce que solution on les a fin appartement $15 et zala jamais vide. Jamais vide. On coûte ta chambre salon cuisine et c'est la air moko vide. Mais wana mike wana na nango 3 ya mike. Les a pris moko. Après tu ko landisa msuza ya 20. Ya 20 on peut se mutaye ko wumela to comme ça on kana 15.
Appartement wana mike jamais ezala vide. Na oh tango ba période ba fête té, biso tozozwa ka bato. Et ba période ba vacances té, biso tozala ka na bato. Parce qu'ils a pris kitoko, ils a pris moko raisonnable. Obimo ki kotambolo ye osuni kyo ba fungoyo lo porte okoti. Et biso tokende ba kinya ba cascade zola la tamsusu na mama na ba cousine bola limbetu moko. Otiki peta msusu rouge à lèvres ba eba zui. Mama bijou asele bino solution. Chambre na yo muto okota te. Bomba biloko na ondenge olingi. Panza biloko na ondenge olingi. Sepe bozangi kura boko mpe ko benga mama bijou on dirait so elikambu nini. Na tela bino pe groupe wana. Mai na douche zo bima. Quelle solution mo bolinga ba sa ela bino ndenge ni. Tozana ba escalier mama bijou do abeta masolo ba escalier. Si vous bandi ko zwa ka makambo ngana lo ba botika ba discussion pa mapama tozana ba escalier ba flat ya ba étoile moko ba 2 étoiles ba 3 étoiles ti to kesu na ba 10 sikoyo yeba muninga sele bino appartement ya $15 par jour bolibo bebisi les réputations iloko na vous allez gentille to ça la plein because tout ça la na plein l'appartement na miki est plein et a gomo appartement na so lali o senga penza ba deki parce que climatiser wana zo sala kwa chambre froide wande ko to kende tam sous congé pa na bino olela même pas tam sous na ventilateur ozongi na poto ba ngungi maboko mobimba ona siko kuna ngungi akota raté ce ngunga zo kota peut-être yo mom toza ko se contrôler mabe. Appartement za na climatiser il faut ko kanga toujours fenêtre au fungola ko to fenêtre tam sous na tongo ta bazo bongiselo chambre fungoli mo fenêtre ali mbango il faut ko kanga yo ki ko tambola na o ki ko sesengana na o ba mongo baloba o sesengano tiki fenêtre na ya chambre polele yo pe mto za na fungola na poche na yo bangungi ba côté lui ata climatiser ezali bungungi ko kota bo batami na sambetu tango kaka yo kangi na bangungi na kati. Bangungi soki ba souhait après ce moment que de koloba non il faut qu'on respecte ndako za na climatiser il faut qu'on a toujours fenêtre otiki porte no ya puyanda ku polele net ba msuba zo appartement ya chambre salon cuisine toujours porte ya salon na yo polele stade toza na matongi koto poubelle biso toza na propre na kati ya ngungi ya kote yo na kati appartement siko ya mama bijou ni donc mama bijou asale lo mo ya bien na salika pona ko aider ba sœur nanga na salika ko pona ko aider ba frère nanga surtout ba frère nanga ba okende ko tonga la bango coup de chapeau na bino bo umela na lingi bino mingi boza toujours na bidor TV boza na jamais dessus mama bijou doit le biso na solution à tout nazo zela yo mtozo talanga benganga pona ko la réservation à maison de passer ya place na ya kolala tozala ba appartement on a beti lisole bandi na $15 ti ko matala ba $35 ezali appartement à chambre appartement simple ezali appartement à chambre salon cuisine ezali appartement à 2 chambres salon cuisine ezali ndeko mo na France lelo auti ko sala contrat na ye appartement à 2 chambres salon cuisine pour avril donc tous un appartement à 2 chambres salon cuisine appartement à 2 chambres salon cuisine monsieur za na rez-de-chaussée appartement numéro 1 na D ikoto sangisa ngo ekomi 2 chambres salon cuisine appartement likolo numéro 6 na 5 to sangisa ngo ekomi 2 chambres salon cuisine donc mama bijou do alobi ande musala benganga sala réservation ya appartement na yo orokende ko sala séjour na yo malamu sécurité est assurée donc maka mingi kuta ko lobezate parce que za la bateau bazo zongela nga kaka bateau balale pa na biso bateau bazo zongela nga kaka bateau bazo zongela nga kaka bango bateau balale pa na biso bango ndi bazo pesa ba téléphone ya mama bijou donc ba témoignage ya malamu penza ezali donc eza na bateau musu balinga ko ndima batute wana eza la koloka wana eza akindoki za ndoki moko inconscient mama bijou do alobi ndi mwasi makasi biso to wana solution à tout lelo na saleli bino jus salela papa pesa ye loba recette ya mama bijou bo s'abonner na chaîne na biso massivement pour ko soutenir ka musala mama bijou nazo senga soutien ndeko oyo zotalanga
soutenir Maman Bijou na musala na ye. Donc oza la journée discipline nzambalola akopambola yo. Mbote na babone na nga bino kopesa nga confiance nazonga ka pona bino pona bosabona na Bidor TV. Jamais na kokotika bino vide, jamais batika babone vide. Il faut bozwa biloko asika. Donc merci na bino, merci na bato surtout bobenga nga pona maison de passage na biso. Merci na bato surtout botindela nga bato parce que oya bengi nga lelo asali contrat na ya 2 chambres salon cuisine. Alobi ndeko moko na Belgique mutapesi nga numéro na yo. Wow. Ayebaki kutu teke na YouTube. Ba PCK numéro Maman Bijou benga Maman Bijou asali contrat na ye. En tout cas na yebi kutu tende kwango abika ndeko mo na Belgique mutapesi nga numéro na yo. Vraiment bato abongo nzambalola apambola bino. Apambola bino soko opesa numéro na nga epai ya mutu sala makasi tam susu soki na yebi na mwa code moko boye pesa mutu ana elobaka de la part de tonton boye de la part de tantine boye ekozala pe bien makasi mpona yebaka banani na banani bazo soutenir nga parce que mbala nsima ntango kozonga bonus ya suka Maman Bijou alobi à partir de février tozosala bacarte ya fidélité ndenge ezalaka na ba Air Ethiopia nazosala carte ya fidélité carte wana ya fidélité ekozala une année soko obandi kolala na avril ti avril okuna mususu soko ozongeli biso ozongeli biso ti avril kokisa une année ozongeli biso ta mususu 3 fois 4e fois olali moitié moitié séjour na yo so osala 30 jours au foot à 2 semaines olali ofele so osala 2 semaines 7 jours olali ofele 7 jours au foot. Donc à partir ya février tozo sala bonus wana ya fidélité ya bato bazokende na maison de passage na biso. Maman Bijou do alobi po sala makamba bo ifo zala ka nga koyiba te bayo comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprend, Ozika transport mon transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yena Bongolo. Mbala mako okoti otuni avenue Irebo Zawapi. Bala kisu avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Ozana page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243, 84, 23, 81, 486. Soko bendi biso kozalisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozalisa na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Oui, appartement la biso oh Maman Bijou alobaka appartement simple. Tous en a 2 sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple au ezali na $20 par jour. Maman Bijou soka koloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia regal moko likolo,
oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndaku ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. Soko za na besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou. Avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme koyamba bapaya na yo na kati, comme koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimara kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours
occupé benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci.